biso nanga bato perda petit na biso masa na biso frère na biso Rositi Manga lipasa nanga yeyo mata failu madidi régime ya Kabila nde eza ko traiter ndenge peut continuer ko traiter ndenge batrikani pour la biso Mike Mukebai. Et après la visite et notre inclinaison devant les photos de nos martyrs, nous allons attendre à 15h juste, nous allons avoir une messe d'action de grâce. Lipasa nanga yeyo mata failu madidi lipasa nangai résistant monene ya Congo yeyo 20 € vivants, l'homme de la démocratie, l'homme de la liberté, l'homme de Balabala. Est-ce que ma bundisquin est Zoka? Est-ce que monsieur Matama Logi ayebi Balabala? Yayebi Solagas Yango martyr, victime de la démocratie du 16 septembre 2016. Martin Faïlou Matiti. Et le mot résistance. Moto Balabala. Moto résistaka. Tozo commémorer le journée à bas martyr de la démocratie et de la liberté. Les lots. Attitude nini il faut adopter Zéla. La personne de la secrétaire générale. Septembre 2016, Bandeko Nabiso Douala Bakusaki, Bamususu Bazukaki, Bamususu Babukanaka, lelo ezali anniversaire ya Liwana Bango, tokotambola tolongwa awa na siège ya parti na biso, tokozwa boulevard triomphal. Oui. Pour cueillir jusqu'à la croisement de Kassavoum, de tourner, de continuer à Kassavoum jusqu'à la rond-point Victoire. À partir de la rond-point Victoire, de continuer de l'Emba, mais l'église soit Joseph Zawana, comme on a l'église Wana. Il y a ma partie belée. Les lots, ma partie Wana. Monique et Basi Bakomi, Baza sur la Tina, il y a pour commémorer mémoire et Batouana Té. Puisque que ça bateau de comprendre, que malgré position la président la mission Azali élu, nous avons obligation il y a pour maintenir flamme. Donc comme il met la sur ma boue ma casse, comme il met la
la messe otokanisa bandeko na biso bakufaki moko ya biso pe Fortunat Ngimbi azalaki membre ya dynamique de l'opposition lobby de l'Ekoma dynamique pour la vérité des urnes. Photo oyo à chaque fois soki tokomi le 19 septembre ya mbula nyonso tokanisaka photo oyo tokobanda honore bato oyo bazokaki bato oyo bakufaki mpona liberté mpona démocratie. bitumba ya Congo eza bitumba ya yo moko kozela américain te ya kolibere yo kozela français te peuple nyonso aselibera ye moko peuple nyonso aselibera ye moko. Il est membre du PSN, du parti Amina est décidé, il a été abattu à bout portant. Donc ça méritait la manifestation d'aujourd'hui. Il faut honorer nos morts. Vous savez, en France, dans d'autres pays, il suffit qu'un policier meure en plein service, le président de la République lui-même il vient, il assiste pour honorer. Donc nous devons développer la culture d'honorer nos morts, surtout ceux qui sont morts pour la cause de la nation, pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils étaient sortis, ils pensaient rentrer chez eux. Ce jour-là, malheureusement, la police envoyée par qui vous savez, qui avait peur d'organiser les élections, pour à quel endroit au bâtiment du bisou à masque. Le régime de la Kabila, ils ont traité, mais ils ont continué à traiter les matériels pour la mission Mike Moukebaï. La terroriste. Donc, le 19 septembre, il y a 3 ans, 2016, les Congolais, Tobima qui l'a vu sur Malembe, Mingi Barozo Andako, pour réclamer tenue à l'élection dans le délai constitutionnel. Tout le monde m'avait dit, y compris les journalistes. La grâce de notre Seigneur, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je le demande. Pousse à la libération, mes amis. Mais bon, je ne sais pas où. C'est bon, chef. Avancez. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
mot ya remerciement na kombo ya parti politique engagement pour la citoyenneté et le développement SID na kombo ya plateforme dynamique pour la vérité des urnes. Botondi bino botondi liboso totondi paroisse oyo Saint-Joseph totondi curé, c'est pas pour rien toponaki paroisse oyo elelaka na biso bavictime nyonso bamartire nyonso ya démocratie. Oyebi il y a 27 ans ntango le peuple congolais abimaki na nzela va réclamer réouverture à la conférence nationale souveraine libembe oyo bakomaki tolelaki bango awa na Saint-Joseph. Soki tokoki kobetela paroisse oyo mpe lisusu na kombo ya bakonzi ya parti na ngai tolingi topesa message na bakongolais nyonso oza en communion na bakongolais oyo baza na Kinshasa botondi sisal oyo baza na intérieur oyo baza na diaspora ke mbula nyonso mokolo ya le 19 septembre ezalaka célébré mpona nini? mpona bandeko na bino babimaki na nzela mpo bareklame la tenue ya baélection na salon de lait constitutionnel. Bazalaki fauché bakufaki peuple oyo ayebi kohonore bamartire na ye, peuple oyo ayebi kohonore bayero na ye akozala pays na ye kozala pays guéri. Et puis biso particulièrement la dynamique de l'opposition tokufelaki moko na biso kombo na ye Fortuna Ngimbi aza membre ya dynamique pour la vérité des urnes. Kala tozalaka vérité, kala tozalaka dynamique de l'opposition. Siko toza dynamique pour la vérité des urnes. Et puis mokolo wana biso tolingi congolais nyonso esika azali abosana yango te. Eza na moto moko awa ye alingaka bakomisa ye te, ye alingaka bonheur te, mais moto wana koyeba efanda nde na ndako afandi, mais abimaki na nzela azwaki projectile na motu, azwaki masasi ekende na zoloba boye yalingaka bonheur te, mais alingisa ngai te. Moto wana nzambe abikisaki ye po aza na mission moko, celle de bâtir une nation d'améliorer ma condition à vie na ye. Moto wana kombo na ye président Martin Fayulu Madidi aye na mama Madidi tombeli bino bana Kinshasa mobimba toyebisi bino merci nde boye mingi tomoni botondisi église ya monene oyo tosengi merci bandeko baza na diaspora baza na communion na biso tosengi bandeko baza na intérieur totelema mpona mboka na biso tolanda exemple ya président na biso oyo asali oyo tobengaka esprit de sacrifice et le sens de victoire totondi mingi présence ya baautorité ya mboka tomoni couple ya premier ministre Adolphe Muzito na mama Muzito excellence nyonso oyo baza awa et puis totoni mingi bino
ici que vous avez la Nzela, il y a esprit de sacrifice et de sens de l'histoire. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui est lui, il a commandé, la combat à partir de décider, la combat secrétaire général de la professeur de Bosquitoko, au Séguibino, merci, que Dieu vous bénisse. Merci.